bonjour maître Papi. Ngai nazali maître te. Ah bon? Oui, ngai nazali maître te. Ngai nazali maître te, ngai nazali ngunza Papi. Ran ya ba maître biso tozali te biso toza ba ngunza. Oyo papa Simoki Mbangu batika na mboka ya Kimpese. Na uti kuna na ye awa pona koya kosola. Na batu ya mokili mobimba. C'est pour cela que kombo ya maître okokoki kokotisa ngai na komba maître te ponga na za maître. Ngunza eza na nini parce que ton ba ngunza et belé pe ba olanda biso neti ngai na ebi ngunza te. Oyo papa Simoki Mbangu le leader et en plus ceux qui te l'ont dit bien koko na biso maman qui pa vita maman dona Béatrice yo pe ozangunza pona nini ozalo poso moindo bala et tout ba mettre na basala yo sko ngunza yo sko sala nini mituna na ona seki yango eloko oyo batu bazomona ngoka eloko eloko mwe mutuya eko joyau eko longola ona bombe eko mematsa yo eko kitsa yo témoignage magique porte-moi ba mettre basaila ba mettre ozoboya papa yango te quand ndenge na boya maître quand ndenge pe na boya porte magique la bossa na coutimité coutimi soko bossa na ngoseke ozobossa na nyonso nkutu na mais nga skutu na ngemona na kati wana ezali secret ezala secret na ngai par exemple ba ledia yo quand si batu ba lobaki ledia azala ba kisi ledia azala ba kisi te ah bon kisi ledia azala ba kutu na ye akitaka te akaka mataka likono ledia mataka likono malembe génération à génération et bakoya ko banda ko kutaka yango kaka kokuta tikino mbede kufi attention na babatu wana bo sato sakana na bango te ba papa Simoki Mbangu wana papa ba maman qui pa vita wana to bossa na ka bango te mais ape to senga o sela biso moi et les mamans tout monde ya quelques minutes biloko na ngai kaka oyo so ina sali ba biloko na ngai na sali ba cérémonie na ngai oyo sengi na sala akitaka te akaka mataka likono ledia mataka likono malembe génération à génération et bakoya ko banda ko kutaka yango kaka bo limbisa ngai tibo muna boye na za sunga te kokuta tikino mbede kufi mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada. Balandi nyonso toujours bozwa kalibaku ya kwanda biso na kata chaîne Abino ya Les Nazariens TV na cadre émission Abino Table 7 où est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. N'est toujours dans le barara bafwa bachala. Le Nazarien TV nazana invité na mukolo lelo na kombo ya maître Papi. Nous avons un quatre plateau de maître Papi yende toye ba ki maître Papi sala kanini. Dernièrement botaki ko la maître on a maki ba savoir faire na bango lelo nazana maître Papi tozali na kati ya plateau na émission sur table to soane par rapport à maître Papi azanani avant d'abord présenter des maître Papi non pesa d'abord mbote na Philomène Mukwa noté ma business de homo depuis Londres mais vraiment pourquoi pas à 3 fois boss Jack Pro na yebi ke sikozo na biso en ce moment na yebi ke non aux a connecté na émission où tous allons mettre Papi avant d'abord présenter mettre Papi dans singa la régie à Tchelso vraiment critique vraiment et ça la bana ya Nzambe le kumbu ya la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia.
maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Nabi question et ça lui plaisir na ba abonné na biso nyonso ya Nazarien TV, ça lui plaisir na ba tout au bazui ba ko na biso na senga na géresse oza sima caméra afon la caméra na présenter bino invité na mukolo. Bonjour maître Papi. Bonjour messieurs les journalistes, mais ngai nazali maître te. Ah bon? Oui, ngai nazali maître te vraiment et yambona no pona mbote opesi ngai merci na zongi silokumu mingi ngai nazali maître te, ngai nazali ngunza Papi. Ah, yo tali ngunza Papi ozali maître te. Nazali maître te. Na rang ya ba maître biso tozali biso toza ba ngunza. Oyo papa Simoki Mbango batika na mboka ya Kimpese. Na ba village wana ba village natal ba yanga dia songa wana. Biso touti na uti kuna. Na uti kuna na ye awa pona koya kosonga. Na batu ya mokili mobimba ya ngai ngunza Papi par rapport ya oyo makambo ezoleka na monde pe na mokili na biso oyo tozokenda yango. C'est pour cela que kombo ya maître okokoki kokotisa ngai na komba maître te ponga na za maître. Ah yo za maître to za ngunza. Za ngunza. Avant d'abord tokota dans l'émission la biso ngunza eza non nini parce que ton ba ngunza et belé pe ba olanda biso neti ngai na bi ngunza te parce que tellement na bi ba maître belé na bi ke ba maître belé ba na taille na rotanga ba kombo te tout le monde ba savoir faire ba maître belé mais est-ce que ngunza eza nini? Bon. Mais c'est les journalistes nako yebisa yo vérité. Ngunza ezali ba mutu oyo ayebi komema mikumba ya biso ya kati ya mokili oyo papa Simoki Mbango le leader et en plus ceux qui tolandi bien koko na biso mama ki pavita mama ndona Beatrice papa Sima Utoko mama donc bangunza baza ebele mosusu moi na expliquer ça c'est pour cela que yango balobike dans l'ensemble ngunza ngunza des aïe le kolare bazolo bake pasteur
na ba diacre soki na ba prophète na ba évangéliste voilà biso biso toza promote biso toza kaka ngunza yola yo za boyi mais c'est les journalistes na oyebisa yo na biso na bokoko na biso to ba yo pe oza ngunza pona nini oza loposo moindo lokolo oza loposo moindo lokola ngai ozali ngunza po toza différent balobaki ndei tolobaki différence nini toza nango ya ba race o toza na yango toza na race noire toza na race jaune toza na race rouge donc ya ngwana ezobi ke na kosangisa boye babenga biso tolobaka toza ba ngunza na kati ya Afrique. Ok, merci vraiment Ngunza Papi. Elle a bien maître. Mais est-ce qu'il y a une différence entre yo na ba maître oyo bazoleka awa parce que bino tout bosale la rabatu ma munyoso yo pe ba maître na balika ki to mona basaki ba spectacle ba biki non basali la batu bokoko ba porte-monnaie magique ba biki sa rabatu soza pour ça ya libala et tout ba maître na basala yo sko Ngunza yo sko sala nini. Mutuna na seki yango mais isa mutunye loko moko ya mutuya koko différencier ngai na maître te ko différencier ngai na maître te pona nini ke ngai nazali ngunza qui veut dire ngunza zali na ba secret ke ko izaka ba secret zali ka ke yo ngunza osimbi eloko oyo batu bazomona ngoka eloko moko ya mutuya eko joyo eko longola ona bombe eko mematsa yo eko kitsa yo eko mema yo pe na mina d'état de santé état banini balobike oyo tolobake oyebi secret o balobake nkutu o balobake batu musu bazana porte-monnaie magique o ba mettre basaila o ba mettre ozoboya papa yango te quand ndenge na boya maître quand ndenge pe na boya porte magique voilà pona nini ngai munduki na ngai yango ezali ke o balobi ke ezali yende aza lokola porte-monnaie na ngai oui po yango nde mutu ezosala ba secret o ezali ezosala kati na vie na ngai yango pe ezopesa ngai ke force pona zona salisa batu oyo bazana posa bazana ba problème ndeti ba maladi o ngai na koloba ko pesa ngai te ma maladi ni toke maladi o ngana maladi za ibele ndeti ba maladi ozana ba sida ki ndoki ezali ozana ba nini o ba benga nini maladi ya mibali nini faiblesse sexuelle donc ya ngwana ezali ba maladi o eza fréquent ezali ko nyokola mutu mwindu ngunza nyoso oyo azana kati ya sena tango et même bandeko bazana ba photo kuna ba déclaration ezali ko salama mingi koleka pona nini traitement ya direct tozali nango te po différence ezali mindele na biso tozana ba kiti moko te kiti na bango na biso eza différent c'est pour cela que yango nazolo bala bato bandeko bozwa bolanda kutimi botika kola bosana kutimi te kutimi soko bosana ngo seke ozo bosana nyonso kutimi yango nde eza bomoyi na yo kutimi eza yango nde ezosala vie na yo mobimba o ezali nkodi ya ngai nkodi ezali yango ebombaka mais c'est les journalistes nkutu ezali tobenga ngo nkutu wana ezali secret ya bakoko na ngai mais wana eza spirituel okomona ngote nakoloba kina sana nkutu na ngai awo ezali eza secret na ngai yo kutu nozo tambola ngo excuse yango oyo nkutu na yo mais nga skutu na ngai mona na kati wana ezali secret ezalaka secret na ngai ozomona ka nkodi ya oyo mais nkutu na ngai oyo eza secret eza pa na ngai o salelaka yo na salelaka ngala zo yo zo mona ngote mais ngala zo mona ngo pembeni na ngai c'est là que kutu wana eza reservoir yo na nini nkutu kasi yango ezali epesaka makoki bomengo yango epesaka poids na moto mbongo oyo ezoluka omata okoma na bamilliard okoma lelo tozwa exemple baledia yo kanisi bato balobaki ledia aza na bakisi ledia aza na bakisi te kisi ledia aza na bakutu na ye bakutu na ye wana asalelaka wana c'est pour cela yango nde mutu ezokomata mais bato bazobenga yeke aza na bakisi mais aza na bakisi te ledia kisi eza kisi te eza nde kutu ko eza kutu na ye ya bobo na ye ya bakoko na ye bukoko na ye batikela ye c'est pour cela que yango ozomona ke
Ledia akitaka te akakamata likolo Ledia mataka likolo amataka likolo malembe génération à génération bakoya kobanda kokutaka yango kaka kokuta tikino Ledia kufi Ledia kufi Chongo awa chachombo awa na ebike no kunani kutu bando sala molimo kutu azo sala donc wana c'est la commune na ba dimension moko boye o biso to komaka c'est pour cela que o limbisa ngai tibo mona boye na zanga sungate na bimese na bimaki déjà bisika bino bozali mais awa déjà na ba bisika na ngai awa yo ozoboya beti biso solo Ledia simba ki cité na ba kutu mais awa yo ozoboya ba porte-monnaie magique pour le bike oboya porte-monnaie magique au bike ezala raté mais à la mort la biso na tanga komote la musicien la biso belé oti le lopé azabat balo baraza porte-monnaie magique et frère Gilles azabat porte-monnaie magique et tout ça kai mais a ozoboya pe ba musicien belé pe o ba simba ba porte-monnaie magique ti le sala ma yo ozoboya porte-monnaie magique ndengeni oh na koboya ngo pesa ngaite et ça beaucoup côté on est magique yo ba bien yo ka bien ba magique yo pesa ba tomote ngana pesa le lokwana te ngana pesa kawana te ngana pesa kanazo explication nga ona zo pesa yangwana oyo ya bokoko nkutu ko ya zuli mino exemple ya Ledia papa Ledia kaka oyo yo kaka Ledia balobaka zaka na kisi te azaka na bankutu na ye il vrai porte magique yangwana oyo ba sete ba bokoko o batikela yo mais oyo ya wana ba maître on ko tangela nga ngote punga na ba maître to za différent na bango ngana za ngunza ngana za maître te mais c'est vrai mais c'est les journalistes siko bango ba salelaka oyo ya biso te ba mettre na yambaka o pe ba beti pe bord pe pou asa pe wana eza ya biso te wana eza babiloko moko eza babiloko moko magique hein mais yo obeti pe lisolo ya fumu kimbango awa mama ki panvite obeti ba masolo na bango bango pe bando salela bokoko yango parce que ba bike no fumu kimbango azaki prophète hein alaki prophète maman qui panvite azaki prophète baba no salela nzambe mais yo memi on a beaucoup causé histoire on mais on l'exa biso dirait des formes histoire que non c'est histoire mais c'est les journalistes dans lobby boy au moni nini oya biso kutimi oya biso wana ezali banda descendance ekoki kolongwa te et ça différent na biloko oyo zotangela ngai wana ngana ko konta ngote ponga na yebi yango te ngana ko yebisa yo oyo ngana yebi oyo ezosunga ezosalisa bato tout comme exemple na yebi te na kota tout comme exemple na kota lisa yo tala lelo nazaki na téléphone oyo téléphone oyo biso na kati ya mboka ya Kimpese mais lelo bato ba mona ngai na za pauvreté mais c'est les journalistes ngana za pauvreté ngana za jaune naza patron munene lokola ngana zaka na bankutu na ngai oyo batikela ngana bakoko na ngai nazaka pauvreté ngana ko luka na luka ne oyo akozana na besoin vina e mata faut aswa ça la bokoko kutina biso soki abengi ngai numéro de téléphone ezali awa na kotalisa ye na koyebisa ye ke nini esengeli po asala po akoma na niveau où ngana zoluka na koma c'est pour cela ngo zoloba na yo kotalisa ngai ba biloko esambiloko magique te po magique ngana yebi yango te biso tokenda kaka toujours na bokoko na biso esengeli tozana ndemise mambo yembi abike tozonga na bokoko ba musicien pe bazoteya biso na d'une manière ou d'une autre mais moyen to se comprendre exact allez biso pe tozoya bato bazoya kotalisa bino ba eloko malamu mais bozolinga ko comprendre kaka te mais par la grâce que ya mzela ya bakoko na biso oyo bapesi nzela pe bapesa ndakisa ke bokende kosala musala na bino oyo bapesi bino tozali kokoba yango toujours mais par rapport à téléphone aussi bi téléphone oh mais na mono na des téléphones monsieur le journaliste merci beaucoup ngai nazali mwana ya Kimpese nazali ngunza ya Kimpese nasali si batu mingi na mbongo ya Kimpese mbele yango na bandi ko expliquer yo nazali naza pauvreté hein na mutu munene nde ozomona ngaboy naza bibwele naza banyamebele nga na boko la kana kati ya mboka onga na tangi wana na bi yoza pauvreté parce que mutu roye na ngwana na una baki to to bengani to bengani ndaloba ke uzawa na bloko ndi yoza chauffeur eza kaka na cadre kaka ya musala oyo na salisi mutu kawana mutu azalaki na problème ya maladie ya sida andimaki te ke na yebisaki ke okolanda ngo pendant 3 jours
pendant 3 jours ce que ozwi kaka ma traitement onga na kopesa yo déclaration na ngai omona yango okomona nini ekozana changement nini ekozana kati ya nzoto na mais lokola na kota ki profond na lobi na bakoko na ngai na sangi na basetre na ngai ba ekotalisa ngai ba pesi ngai kisi oyo pesaki c'est pour cela ba pesa ngai eloko wana mutuka wana moni ezana na sewa desali pamba te sike yango na lobi ke nazali mutu monene neti kaka ngai tala téléphone nga mona salelaka na mena ndenge ya mabete o nga na uta na ngona kipese yango oyo mais mutu kaka na salisi kaka lobi tala téléphone apesi ngai yango iPhone atinde ngango na poto azala États-Unis iPhone 12 soki 12 soki 3 soki nini wana na zomona na biso to chaka ngokate talaka to komi na biso na bakoko osala ondeni chombo yo na yebisaki ya kolakisa ngai po nga na yebi kosalela yango te na yebi kosalela yango te donc faut yende aya kolakisa ngai mutu apesi ngai yango po nazwa na ebanda ko utiliser yango po nga moko na yebi yango te na kamwe apesi ngai iPhone soki 12 soki 13 Mustuna ezali avant de chuter tout na deux questions yo ngunza ça il a beaucoup Mustuna il y a le boss ezali de jours ça sera banani batunini déjà au sali ça est-ce que pasteur pe baya quelques pasteur baya quelques députés quelques politiciens pe batunyo so baya pour nous ça bango to ndenge ni dans le biboye mais c'est les journalistes merci beaucoup na metuna na yo nazo boya te papa ta lobi na tina tongo ata do lobi to koma tina tongo la koyanola ona nyonso oyo ekozala mituna parce que tali lo moi suke pito kabwana yo OK mituna na ngai ezali boye na pardon question na ngai za boye na mutuna na oyo bi na ngai na lobi boye na biso musala ba biso bangunza to pesa la publicité te publicité ezali mutu oyo nga na simbi yende mutu amemi ngai na chaîne na bino yozo ko ozo salisa bato bazo yebisa ok kende na ba télévision kende koloba mais ozo koka koloba na télévision te pona nini habité biso secret na biso ko sadisa na biso ezala bongo publicité ko zala te poso ina sali publicité e ko zala ki ngai na yeko sala soki makambu nini mutu aza mutapasi mutu aza na eloko te aleko luka mo non c'est pour cela que mutu batonga na salisi bango nde bazwi ba memi ngai awa ba yina ngai awa yango na zoloba na force onga na yeli awa même ndenge toza boye na zoyoka ministre moko abengaki ngai ministre moko abengaki ngai alobi na ngai ke mutu oyo azali wapi bon abengaki ngai na nzela na ngai te abengaki nde mutu onga na salisaki alobi boye ngunza moko boye awutaka kimpese ayaka kosalisa biso awa mekana nu kokutana na ye bosola pona yebi oyo yazo salisa batu même tina oza na Amerique azo salisa yo oza na France azo salisa yo oza soki na France na nini na Londres azo salisa na ba média azo salisa batu même quand mais c'est les journalistes pardon mais ministre zona nous mutuana papi pardon ngunza papi wana comme ça osola nayi yangwana nazozwa après émission na kokende na benga ba pesinga numéro ya ministre comme ça tozwa to sola merci ngunza ozolo ba petro ngala za journaliste mo la message no mona makambo avant ce qu'on a tout le monde tuna ene ba eloko ni serva nyengi obioza na ngunza ngunza utamwa na isina nini lo choloba porte-monnaie pardon nini nkutu biso to benga ngo nkutu azowa tanzo oyo serva pour na nini oyo babenga ngo na ebite soko yebi kombo mbembe babenga ngo mbembe na lingala mais biso na tikela o bafumuki bango batikela ngai papa attention na babatu wana bo sato sakana na bango te papa simoki mbango wana papa ba mama ki pa vita wana to bossa na ka bango te bango nde soki okependo sengi bango pele na ndenge peno kependa na bangunza balobiki kota zala profond akotalisa yo ba réalité ope solution nyo soto koluka ozwa maladi oni sokutumisa yo ya kindoki ya sida ya nini esila kate mais na nzela na bango solution ekozwa na nzela ya ngai nguza papi c'est pour cela que yango nazotalisa batu surtout oyo bazomlanda ngai na media na mokili mobimba bayoka ngai oyo ezali posa na ngai baya
numéro na ngai na kopesa po ete ba pesa bango oyo ezali awa boyi bametre nyonso baleka awa batika bilembo basala baspectacle bametre nyonso baleka awa batika bilembo basala baspectacle mais yo boyi bametre ngai na ni olobi ki oza na ngunza oza soki na nini wana emonanaka te soki kutu emonanaka te mais ape tozosenga osala biso mwa élément moko tomona ya quelques minutes. Monsieur le journaliste, eloko moko na koyebisa yo mosala na ngai ngunza ezali mpona lolendo te. Ezali mpona lolendo te. Ngai eza kaka babiloko na ngai kaka oyo soki nasali babiloko na ngai nasali ba cérémonie na ngai oyo sengi na sala na bengi na zui kutu na ngai oyo na lobi yango na lobi makambo oyo ezali na nini na ngai na koti yango na lobi ekoti na monoko na ngai na binisi yango mopepe wana RKI mbala moko na babiloko oyo ba cérémonie na ngai bakoko na ngai ava bakufa batikaki biso batika ngai bon na sali yango ali bango pe mbala moko pe guérison ezwami na nyonso tout sérieux ko ngelo ko kana ko lobaka yango wana cérémonie c'est un spectacle wana na ko boya yango te pona na salinga na zangunza bien formé ça c'est taki ko sala ba spectacle wana te on ça sala rana ba mbata yango te na yebi yango te wana eza ba charlatan wana boyoka ba biloko lukuta yango wana etambola ka bongo mystique mona na raté kasi yango nazoloba exemple na koloba kutu ozomona kutu emona na akasi mais yo za na kutu mais bango yekise eza peka bongo te donc eloko mona OK c'est comme par rapport à spectacle ou ça spectacle était mais c'est les journalistes spectacle pas na biso eza na sens moko te na biso bangunza spectacle vraiment ezaka te pour spectacle d'abord l'esprit et bana raté pe mona na kati c'est pour cela ngo nazomona ke nazotelemena nazoboya eloko wana po ezate et c'est mensonge ceux qui toquent na ba église est-ce que ba église ba pasteur bazo teya bazo tcha ba maboko na bandimi est-ce que bozo mona bato bazo traiter on ezo simba na yebite ceux qui makambo nazo bazo les alukuta mais c'est les journalistes ba pasteur makambo bazo sa les simba te ocha loboko kende boye o malaria zo tungisa o sida kindoki azana eko simba te pona nini ezate c'est mensonge. Même banganga so itoke même na mzela banganga pe spectacle zate de l'autre côté de ça nango kaka ba biloko moko boye tika kaka na zona kinga ki mettre ne bozo benga na ba mettre nga za mettre tenga na za véritable ngunza. OK, voilà véritable ngunza papi to so komi na suka émission ya biso mode la fin numéro no pesa affiché wana on peut taper numéro contact so ba poser contacter les bon numéro contact na ngai ezali 089 017 82 32 wana penza soko bengi ngunza papi yemoko akoyandola bino o ezali mituna o ezali na mutu nyonso na mboka mobimba mokili mobimba na oyo ngai message naza nango envers bana ya mboka. OK, merci vraiment Ngunza papi to yebi ke no zamba la liboso te ya suka te ya koleka to komi vraiment la suka émission la biso. Merci à tous au Boulandi biso, merci à Jirozaki la sima caméra, la servante de Mamat Fanny Mokwa pourquoi pas à Alain Kaka la lobo quand moi dans la régie, de toujours dans l'obara bafwa bachala vite ami collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kanti lobi
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien